Ko post na ko bota ba mapasa na ko tika musala kwanga na mama mapasa ngape na lipasa nga za timba OK mais nzamba lingaki na yete bazunga kina bango na mabele mapasa mibale bango mibale bazaki basi bazunga na bango na mabele nde pe na tika na nga musala kwanga nde na continue neko ko kalinga bikedi na ngai nakena sombi fufu na nga na china mai zo kalinga na kwa na bimina tongo na kwa na zo kalinga musana na sala ka yango ozaki na bana 9 mais aussi trouvé na 9 si c'est kota ki na mabele ndi na tikala ki na bana misato moko ya jeune fille mi balé jeune garçon o traverser ba moment difficulté makasi na vie hein ouais ten ba lukombo wana ndeti lukombo wana na kenda ko bota apesi genou bon ezala kaka nzambe kama tabundela kinga soki zaki ke mwana ya mwasi mbelinga na zate mbeli na kota mabili mais nzamba sala kaka ba infirmier pe basala ka force pour mwana na bima ti mwana bibi boye azaki ni ya kukufa mais quand même moment na tant fait bana sisi mama kisi avant to kota na question na tuna aussi montaki moment ndi donc nini sako po oza toujours na mono za makasi quand même pour ça moi so akufi bana belé bon passer les crises tension à continue da couper soit ça sali AVC mais quand même tout le monde oté karana yo bon ezaka ba conseil kaka ya batu okepe église pasteur azo lengisa yo mais quand même moment na tant akufi bana sisi mama kisi avant to kota na question na tuna aussi montaki moment ndi donc nini sako po oza toujours na mono za makasi quand même pour ça moi so akufi bana belé bon passer les crises tension à continue da couper soit ça sali AVC mais quand même tout le monde oté karana yo bon ezaka ba conseil kaka ya batu okepe église pasteur azo lengisa yo okufeli bana mibale mais okomi na kai moko ke o boye na robota lisusu te ostoto tala nanga na kufeli 6 na bisaki nzambe na robota lisusu te mais na oba okufeli mibale ozu de décision te moi je décision ezate faut robota pour na moment onga mama ya si ya 9 bana neko tikala na 3 ya ona lobake na koki ko bota lisusu te na bota lisusu te malamu na vanda lokola mwana nga ya mwasa komi ko bota na bukola bakoko na ngai yani kakwali kadinge fevele tia mpasi mamonito ale lumbuki ya mfutu kisa kuna vata kifuene ale tozongi tomati na kaminyo tokuma na katikati kwindi kuende kaza ngulu ale kamiye budikano to wana yani moto nitu nyonzo moto mwana moto ale na zui mwana na tena mai na sokoli mwana uzo telemisa mwana ale nikolo moko foko dikamo nini na mwana wana kanu yebeti isali mwana bogo ndengi nini wana mwana moto ti ngape na sokoli na fuati na zui mwana na tena mkongo na zui kifunda na tena mutu ti tozokende gaga ti na ndako nazo senga lusadusu una beli na kenda lisusu tangu nazala kia kitoko nazo tuzolamba kuanga na mwana ngai tukoteka na maringa kabongo na bongo na kumi oye na kokoka lisusu te baba bakokoka lisusu te bayaya basalisa ngai makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boye akutana bakulu na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois toyebisaka bino FM télévision eyelaka bino makambo ya sika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda kodécouvrir bahistoire vraie ya bato bakutana na bavie pour que epesa biso mayele baoyo biso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda
Bonjour, bonsoir, ça dépend un besoin d'habiter partout dans le monde. Moi, je suis sur FM Télévision. Nabi que vous avez besoin d'émission na bino réalité vie partout dans le monde place Bozali. En tout cas, merci beaucoup. Na bande on a biso ya France, bande on a biso ya Allemagne, bande on a biso ya Belgique, bande on a biso ya Australie. En tout cas, vous avez belé mingi. Bande musutu babenga ngalobi, bande ko Angola. En tout cas, na personne bambote belé, bande musutu babenga biso. Donc, vous avez partout na ba Congo, na Bandundu, bande musutu Brazza. Donc, en tout cas, vous avez belé besoin dans des émissions où réalité vie. En tout cas, merci na mon vieux, mon idole, DG Landry Makanda. En tout cas, merci beaucoup, papa des notions. Nzambe ya pambola. Alors, lelo toza awa na commune ya Selemba au lisusu toye, mais quartier de changer asko toza na quartier Kitokimosi. Alors, pas plutôt tout kutana ndeko. Abengi biso ndeko mwasi, abi papa na landaki mission. En tout cas, boya pepa na ngai, tout mekempe ko sola. Alors, toza obligé. Donc nasi bomo na mai na maboko donc to mati bangomba naza vraiment ya kolemba donc faut na sala ka musala poto komi pembeni ya ndako yango na bino na sala na poto kota donc to yeto kutana ndeko mwasi pour que to meke pe ko sola na to ba nini oyo abengeli biso FM télévision. Alors merci na préfina si ma caméra, merci na pasteur Jay Kafwa depuis Australie, merci na mama na bana nyonso na kati ndako to nzambe apambola bino. Alors préfina TV za radio te to kota to kutana mama tout me gagne peu que sur en tout cas bandeko les seuls moyens pour nous soutenir l'émission au réalité à Vizarara n'eng besoin partager l'émission au tal émission au aimer kaka au petit commentaire et ça la biso bien mingi vraiment et go aider chaîne au réalité à nini FM TV en tout cas merci préfina TV radio te kombo mesano to kita to kutana ndeko na biso abengi biso merci bandeko FM télévision car noti quoi nous sebino donc toza awa na commune ya Selemba précisément na quartier Kitokimosi donc l'autre fois tozaki na quartier nini Inga lorsque tu es na Kitokimosi tokutana na mama to mekempe ko sola na mama bonjour. Bonjour pa. Boni. Bien. Ah mon que tokiti quand même. Tukutu oza en plein boulot mais tozo pena timing tenga pe na ngana vanda na mwana vanda ngati to sola ka boye kana ezala en fait maman bandeko bazolando to ebite kombo nani Comment on a ma caisse? Mama Kese. Mama Kese oza marié est-ce que botami na kini bon mais quand mpe ko beta so biographie na mo muke Mama Kese botami wapi? Bon biso to botami na Congo central. OK, na Congo central. Maman qui sont mariés, maman ya bana combien? Bon, na marié na maman ya bana 9 mais si c'est kota mabeli na tika na bango misato. Oh, désolé hein, vraiment. En tout cas, ça n'a pas si makasi maman. En tout cas, merci beaucoup na ndenge obengaki biso to kita lelo ay pa na yo. Biso to za FM télévision ka ndenge bomona émission sur sa réalité avec tout beta masolo ou bato akutana ba vie na ba moment bato bazo traverser nango na ba vie pour que emeke mpe ko bando musu ba banda mboka msu po ba découvrir que non mutu kingandi boye azona pasi azo lekisa moment oyo soit histoire vie na iza boye omoni to ki travers bino pour que tout meke mpe ko so na bino mama ki c'est nini sali ke po obenga biso to kitao bon na mona muninga nanga yim talande maso na bino ndenga betelenga lisolo ndenge pe bino pe bokiti boye nde tokutani na bino ya mwana tosola bino na ngai. OK. En tout cas merci beaucoup na ndenge o intéressant. Na bité profiter nga na revendre nga ta awa na tiso za mabe zela na ta papier. Na ta papier mouchoir na vana nga pour na moni to bandi de jeunes mission donc tant que tu as le ka ba kiti ariza na monter. Na vana nga ta on me santé. Ah OK. Bon maman Kese. Émission na biso to betaka masolo zano pe na l'aise to sola kaka kuto sali bien de to kuto pe na musala bo to ko déranger te toujours peu tamingi te to biti mama Kese merci non ndemo bengi biso to kita vers yo mama Kese to moni yo oza un peu te mais oza infirme to ebité est-ce que mama Kese obotamaki boye nini oyo ekomela na vie réalité na vie okomana nango okutana ngo polelo okoma ndenge okomi boye bon na botama pe boye te eza nde malade nabela makasi nde nazonga na se boye
Oh, bête sur les akindeni. Boutamanding nini, le tsokomi boy, malade bien sûr, mais. Na botama na nga bien, na koti na nga pe na kei. Mais na bela malade moya makasi, yango espe zongisa nga na se. Maladi wana papa toyaki na Kisasa. Toye ana Kishasa po ba to zongi boye. Ali. Na komo sala ba fièvre kaya makasi. Si na ndenge pe tozongi na mboka pina mutuka ebeti kano ti toke na mboka kuna fièvre kaka makasi. Bon yango esengelaki ke nazonga kaka na se boye nde nakoma sikoyo na bandi konguluma ti nde balukeli nga nzete nakoma otambola na nzete me basalelanga beki nakokango te. Okende hôpital? Na bandi okende hôpital. Bon hôpital mais esimbi te? Esimbi te. À peu près aux arrêts c'est ba âge nini tant bon nazala mwa mokie otomoni na nsima mama o mama bon mama tozwa ope mwa omeke koexplike mwa moke mpo yo nde mokolo mwana mama bon tosola no na mama moke comme ça so tosisa mpo toyepa na yo. Merci beaucoup maman. Maman Makese, en tout cas histoire na yo malgré tout non pas toki yango bien te mais quand un peu koexplike bato tozalaki mwa likolo tant obotama normal wa bana nyonso tu bazotinda ope batinda ngai otambola déjà natambola na nga na makolo mais tina ye kobela maladi ya makasi nde nazongaki na se nzonguluma ti nde balukeli nga nzete bapesi nga nde nakoma otambola nango baye kosalela nga beke euti wana na Kishasa ekende moparti ya mboka kuna mais nakokaki yango te nde nakoma na nga kaka kotambola na nzete nde na mesa na nga kotambola na nzete. Ok. Donc ti ningi ta na ningo koli est-ce kuna utangi ba classe? Bon na mboka na tangaka. OK. Tangaka mais na ye awa na continent na ngai te. Donc quand nous avons des football mais on quand même aucun dans la classe. Na bando kindi souté. Oh donc avant on joue ni choc vous avez OK classe. Toi na bandaki na uté. Wana nanu te. Ah OK. Ti nde na bando yo kokende classe wana sikona defu na nga oyo na lokende classe. Ti na mama o siko ba ya ba bengisi nga awa. Non na kini. Na bando kende nga susu école te. Ton yekini. Ton na yekini. Na bandi kosala musala na nga nazolamba bakwanga na ngai. OK. Ti na okiteka na gambela. Nazoya. Wana waikini na agini. Ozali na agini ton yekini. Koza ba 5 ans. Ba 5 ans? Ozali na mwana mukeko. Ti nzambe pasuni ko pusa mandola mapema kwanga na nga nazokende koteka. Ti nde nakomi na niveau oyo na ye kozwa mkumba na ye kobota boye pe naboti mwana nga liboso ya mwasi apres na ye kobota su mwana mibale ya mobali jeune garçon azalaki awa apres ti na okontinue kaka kwanga na ngai malembe ti na ye kobota bamapasa na ye kotika mosala kwanga na mama mapasa nga mpe na lipasa nga aza timba. mais nzambe alingaki na ye te bazongaki na bango na mabele mapasa mibale bango mibale bazalaki basi kozonga na bango na mabele nde mpe natika na nga mosala kwanga nde na kontina ne kokalinga bikedi na ngai nake nasombi fufu na nga natie na mai nazokalinga na kwa na bimi na ntongo na kwa nazokalinga mosala na nga nasalaka yango. Mais toki mama Makese obeti sur lisolo ke ozalaki na bana 9 mais on s'est trouvé na 3 si ekotaki na mabele nde natikalaki na bana misato moko ya jeune fille mibale jeune garçon. Traverser moi difficulté makasi na vie mais na omona bozano na nous jeune ondima te ke mama ya 9 ba ondima te mais na miso bana oza bango misato otikela na bango bada ya mikolo jeune garçon moko azalaki moko siko aza na bandundu jeune fille aza na ngambo kuna uti kobota kala mingi te ozwi da koko nazwi da koko. Mama Kese en tout cas lisolo epesi so pasi makasi toyaki na situation ya lokolo mais to découvrir susu pasi mosusu ya vie okute na okute na réalité mosusu ya vie no ya mabe makasi sokoleka. Mama Kese ebisa biso nanu eza mwa pasi kobeta lisolo ya passé na lelo surtout au perdre bana ebele esamaki nini po perdre bana ebele bon ezaka toyebi te so eza makambo ya papa tata nzambe toyebi te so ya bato ya mokili toyebi te mpona otala age na o
na bana 6 seki balandanaki bana wanene wakupusa ne te kolandana na sens ke ya kokufa te na kobota te omona mpe mwana atamboli na ye nzambe kaka mpe azwi mokumba mosusu aboti ti balandu wana balukombo wana ndeti lukombo wana nakendaka kobota apesi genou bon ezalaki kaka nzambe kaka moto abundelaki nga soki ezalaki ke mwana ya mwasi mbeli ngai naza te mbeli nakota mabele mais nzambe asalaki kaka bainfirmier mpe basalaki kaka force mpo mwana nabima ti mwana abimi boye azalaki midaya ya kokufa Maman Kisi, en tout cas, histoire de ça, il passe ma casse, mais ils allaient solo à passer. Alors, Maman Kisi, ils avaient maman Moussou, bazo lando na minutes au bord de la FM télévision. Il y a koufé liban, même soit bota liban à 4 heures, a koufé mi balé, abi qui était ngana. Est-ce que au priera, Maman Kisi? Na prière. Sambela. Na sambela. Abi qui non ngana, sambela sous-souté, na bota peli sous-souté, na koufé liban mi balé, ba yeka 4 heures, ba tika mi balé, mais quand même il y a mona, na bana 9, mais ba tika li Misatou, donc on peut être 6. Mais quand même, moment on fait la 6, Maman Kisi. Avant de côté la question, on a tout là. Aussi, mon temps qui moment dit donc, ni ne sait que pour oser toujours dans mon monde, casse quand même. Pour ça, moi, je suis coupé ban de belé, bon passe les crises, tension à côté de couper, soit à saler AVC, mais quand même tout le monde au caranayo. Bon, ils avaient qu'à conseil kaka ya batu, okepe église pasteur azo lengisa yo, tala kaka bandimpi bazo lengisa yo mama. Zalaka na konjima nzambe ye moko ayebi soki eza bato ya mokili soki eza ye nzambe ye moko amuta ayebi me kobota lisusu te po oyo petre mpe yo mpe osala nini olandi okebokola bana wana vandaka akimia nzambe kaka abatelaka yo ka baconseil ka ya bato me susi pene ezalaki me so omoni nzoto nazalaki nango nzambe kaka nde baraisonnement wana esilaki nde omoniki mwa nzoto nanga sikoyo ezongi normal nde nazalela. Ok. Donc ils ont conseil ba pasteur. Ba conseil ba mandimi ba pasteur. Ti ba opisa ka ba conseil ba olengisa ngai ndenge nazofuka na munga o. En tout cas merci beaucoup. Alors ba maman oyo akutenda kumro ya boye ayi bata ko sa susu nini. Elo conseil niko pesa yi. Bandeko bazolanda. Bango sikone ezana okufeli bana mibale mais okomi na kai moko ke o boye na kobota lisusu te osito tala nanga na kufeli 6. Na bisaki nzambe na kobota lisusu te mais na oba okufeli mibale ozu de décision te moi je décision ezate faut kobota pona moma onga mama ya si ya 9 bana ne ko tikala na 3 ya ona lobake na koki kobota lisusu te na kobota lisusu te malamu na vanda lokola mwana ngai ya mwasa komi kobota na bukola bakoko na ngai ya mwana na bakiango kokisu kobota te po soko continue kobota oya olanda bana ana okebokola bango kuna koto bakinde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Bandi FM Télévision. Merci beaucoup conseil à Maman Makisi. En tout cas, merci beaucoup Maman Makisi. Vous avez trop qui bon Zambé trop dans la carte de maman donc merci beaucoup Kaza tellement posé bon Maman Makisi. Alors malgré tout aux en état aux en mais quand même tout le monde au sara nini po au survivre aux maman bana ou apena maman no nandaku to ebite bo sara ndeni po bo vivre. Wow. Kama sana nga ona salaka. Denza mapesa nga makasi. Nazo sa musana nga oyo mo eloko emonani wana na osala tolia nga mama na ngai na bana na nga. Kama sala ona kalinga bikedi na ngai. OK, kalinga bikedi na coin. Na kalinga bikedi na coin. Na teki mo bénéfice na nga na ziwana. Na sali moi eloko na sali wendi yango to vivre kana biloko o. OK. Bon, il s'est souvent que c'est ba difficulté ni okuta na nango. Quand même aux infirmières mais quand même au te karana mi na bino peto mi na bino za ko mata bangomba ko kita en plus to munio wana bekite moza na nzete donc na ebité ba difficulté ni okuta na nango na état ozana te na vie na on ozo vivre. Bon. Ba deti na ngonga oko toto vandi talaka mabulu mais lokola to mesana ka nzamba pesa ka makasi nzamba zo lakisa ka noko tambolela noko zo bimela yangwana ozo tozo sala ka façon ni surtout po osa nini o mataka ngomba o bimakata na coin po oluka moye ya kozwa
moi quelque chose. Voilà. Pourquoi on laisse ça? Nalisa bana na mama mubange kaka. Ah, bon, maman qui c'est toujours na taming de gagner tout ça, tout toujours ça na au préfina. Ce qui sont des comment avec été. En tout cas, maman qui c'est na landi les sonaï. Mais avant de côté après sur la question sur la belé bien la mutu maman qui c'est en tout cas au limite ça vraiment est-ce que papa besoin ensemble? Oui, tous en esika moko mais tous en esika moko pour Nathalie ta mama koma nango po mama tension bete na misu siko moya ko tika ye moko ezati yango siko na zonga awa ya tikala na ina ngambo mais na kenda na ngai jour samedi na kei na ke ko sokola bilamba jour dimanche na zongi na côté église sima na kiti awa po ita ko tika mama boye moyo tika ezati mwana. Ok, merci beaucoup maman Kesi. Alors, si vous avez non, en tout cas, na une mission, na telle maman Kesi, na posa, na aider. Bon, il donne c'est nini. Bon. Pour tout qui que au ça ba kwanga, mais na minso zote ka bike de zo kalinga. To ebite ni celle que pour au bando te ka bike di mais yo ça ba kwanga. Les affonds to yomo sepeli to bike nem de zo. Ngamo kana sepeli na ngoni na teka kwanga na teka bike di nanga. Mususu na monike kune pesi na kepe na sombi bitabe na ngai na zo chapi na bitabe pembeni. Sana sala ndi ngwana. C'est ko mutu mo bikete na aider mama futa akoyi pardon mama Kesi akoyi do na nini. Ako edenga suki pembongo ezana ngo a edenga na mbongo ako basa commerce na ngai pour commerce sani evimba. En tout cas, merci beaucoup. Maman qui s'est toujours gentil makasi ndenge obengi biso accepter to ya vers yo. Bon, na habité bandeko bazolanda yo pasteur Jay Kafwa na Australie, pasteur moi za monter monene, frère Don na Paris, frère Don za moto ayebi Nzambe alobaka Jésus Christ karande amataye akitana. Donc bandeko en tout cas basé belé bandaka émission oyo réalité vie Maman Kesi. Caméra zotala yo nini okoloba na bandeko po baza da bandeko na donc on leki na chaîne oyebake biso FM to komida bandeko na alors bandeko plus baza ba abonné ya chaîne na biso baza ebele ba Orlando nini okoloba na bango comme message okopesa bango. Bon comme na koloba na bango bino bo momoni nde boyo okutela ngai bakoki pe ko sunga ngai po musala na ona salaka na bakoki pe kosunga nga mwa commerce na bakisa wana po esunga ngai na libota na ngai. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup Balandi FM Télévision. Na site comme ça na suka émission. To meka un peu ko zo mama ka mukie, mama za de mukolo to lo bise mingi te mais quand même tema to kuti mama za awa. To zo mama moi mukie be te sota moi liso mukie comme ça to libérer ande wona biso basa na bango. Mama mama abo yo wa Kikongo. Maman yo Kikongo pour finir est-ce que moi ça te opusa na boy opusa caméra boy pembeni pour zo biso na maman bien na ebiti ça va maman boni santé santé muke kaka papa muke pona miso ozana poma miso miso sani miso papa na bela kate tozwi sango ya mwana atika ndeko na biso ya mobali akufa na mbanza ngungu nalela papa nalela papa ti bantu bankenge tika kolela yo sana maladi ya tension ututaka kolela tika alina tiki papa nalali tangu moko ekozwa mibale oya misato nalamuka na tongo alimiso ba tikamunyo ezate likambo ezate miso ekangami ekies nazomona te mama ozomona te mpona nini miso ekangami ti tolie Noel bongo tolie bonane bongo ti sikoyo nakenda pai te papa soki moye ekomi makasi papa nazwa mai natina kantini nazo sopa na mutu timakaka nakenda pai te papa. Est-ce que depuis miso kombo maman boki bo hôpital po batala yo tokenda l'hôpital te papa tokenda l'hôpital te pona ni na yebete bango bana c'est une possibilité zate to mongo ezate papa tango meso batami ale bana batindi bayi kozwa fulemi
mfulimi aye na mashino ya tension batali na tension ya tamboka yini atomboka ina kuzulu tension ale basumbi kisi nazomela ti sikoyo basukila kaka wana papa nakenda ka lupitalu te baubana pe batiaka na tokende lupitalu tozaya mpasi nini eza pa mama ezate nafwanda kaka dibela mama. Ok mama, en tout cas nzamba kosunga oza na droit na ya vie, oza na droit ya komona soki nzamba sungi ndeko moko na FM télévision bazolanda biso atoucher mutema na bité mama wana nga na ndimi na mimeno na hôpital basala examen batala est-ce que misundana akosi komona. En tout cas naza si tokende pour que batalo misolo mama nalinga na tunu mo mutuna moko par rapport ya mama Makese nora kitona otuni awa tango maladi yane izwaki na kibubebe yotake mama na ye ezaki ndenge nini kadia muonzo kukavakala kutudia muonzo taiza kinsasa nge papa taiza kinsasa kwa mpangizamu taiza kutobie yani kakwali kadi inge fevile tia mpasi momonitu ale lumbuki ya mfutu kisa kuna vata kifuene alitozongi tomati na kaminyo tokuma na kati kwiti kuende kaza ngulu ale kamie budikano to wana yani moto nitu nyonzo moto zia mama do bandeko bazolanda oza ki Kongo biso ba Kongo to yoka me emsu bande musu na poto moyeba yoka mama zoloba ezati donc bazaki na mama Makese na kata mutuka bazokende bazo déplacer ba bo mutuka pine beti kano to mama mika est-ce que kokolo balingala mukete na koloba faut que c'est lingala to sala bongo ale tokiti ale babongisi kamio tomati ti inkisi na jui mwana na tena mkongo ani na memi kilo kifunda na tena mutu nazokende makolo ti na koko to yabukaka tukomikuna na kitisi mwana na fuandisi mwana moto ale na jui mwana na tena mai na sokoli mwana uzotelemisa mwana ale nikolo moko foko dikamo nini na mwana wana kanu yebeti isali mwana bogo ndengi nini wana mwana moto ti ngape na sokoli na fuati na zui mwana na tena mkongo na zui kifunda na tena mutu ti tozokende kaka ti na ndako ye tata koloba nini mwana ngai akenda kibie azongi ndengi nini na yebite ti duenda ka kisantu toyena kisantu bazo jolela na kura fero ya kura bazo jola bazo folesa pamba kaka bongo pona maboko esile bote nazonga kaka na ndako mbongo esile na bako salisila ndengi nini ti nazongi na mbuka ti tofuande kaka bongo ti mutangwe kunda yeni mangulu tozwi nzete na kati nzete na pango sibie na pesi kese nzete yaya to yebite maladi udi wapi zwa nzete kendela kana nzete azwi nzete azoniata na nzete ti ukumi ndumba ni maladi na nzete kaka ti toyeki sasa ngaye baka mamaladi mpasi na kokufa toyeki sasa kobaya na ngai kuzonga lisusu te yai na yelu sadu sukansi nazozonga basalisi ngai na biki na zongi na mbuka maladi ezongi na zongi diaka kisasa bazongi kaka makila kaka bazongi soki bazongi si makila tale nzoto yaya okokende esika otiki bana ti tokei na mbuka
toke na mbuka na mana nkutu sanza mobimba te ale maladi esili na zongi tala makolo kuvimba na zongi na kisasa basalise ngai bayaya lelo ukozonga lisusu te yo bakotula kamfula soki okoleleka obiki ale ozonga ukozonga lisusu te vwanda te yo mutangui papa na vwandi mutangui yani bana bamubo yani noko yani kiesi te vwandi tipe musuke. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Nga pas nous mémé. En tout cas, merci Coco. Na explication de mon PC biso. Coco, comprenez? Nkenge. Coco Kenge. Ngeta. Bon, en tout cas, bandeko bazo landa yo. Malgré tout zo mona te mais bon bazo mona yo. Nini Coco singa na bandeko na yo bazo landa yo. Lusadusu papa. Nazo singa lusadusu. Una baby na beli. Nakenda lisusu tangu nazala kia kitoko nazo tuzolamba kuanga na mwana ngai. Okay. Tukoteka na maringa ka bongo na bongo na kumi oye. Na kokoka lisusu te papa. Bakokoka lisusu te. Bayaya basalisa ngai. Basalisa ngai. Kadi nazo nyoka mapapa nazo nyoka ma. Nasala musala nini? Miso ezo monate na kosala musala nini papa tangu susungutu yeso kyake na kwe natala kulupangu bantu bazate nazo banga ngatu muntu abeti ngai tangu susu na shambele na lali alenda na zipi ndako ngai nakati ndako ti mukolo kesa goya boshoko ko bima nazo banga papa nazo banga kadi ngai nazo monate tala kaka njila bakunu bazo ya njila bakujila nga yangoyo nazo mona nitukubanga. Ok. Nasuki papa. En tout cas, merci beaucoup maman. Et maman Kesi. En tout cas, merci vraiment. Tout comme nous sommes nasuka émission bandiko balandi ya FM télévision. Émission nous a qui réalité à vie car ndenge to beta masolo ba réalité à vie to kutana mama Kesi to jipe occasion to kutepe na mama. Donc maman na simani wana na siboyoki ou maman lobina ou maman Kesi lobina en tout cas bandeko to mekempe ko tana o kai bandeko mususu awa na Congo ezamala mingi. Alors merci na pasteur Jay Kafwa pour na ba conseil na yo pour na ba soutien pour na chaîne ou FM télévision. Merci na bandeko nyonso obo soutenir chaîne na biso FM télévision to kanzambe apambola. Merci na préfina na sima caméra soki nzamba zongi te to kutani. À la prochaine. Bye bye. Makambo mususu comme la rabiso na vie to yebakate e uti wapi. Ebele lo tozomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana. Mususu lelo bakoma maboma. Alors ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre. Mususu lelo ba maboko e katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bwa kutena bakuna na butu bakotisi ependako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu bisaka bino FM télévision et la rabino mwambwasika. Réalité ya vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso to tikali toyi ba ndenge nini tokoki kovanda